Bino balanye. Biso banzinga o. Oh, bino balanye. Biso banzinga o. Mbote matondo mingi na bino balanti ya Vom Television etando ya bwanya pe ya mayele etando oyo ye kozongisa susu moto moyindo na esika na ye oyo abungisaki wuta kala wapi mopaya yaki mpona kolongola bongo ba vraie valeur na biso nde talati na ena Vom Television eye lisusu mpona kozongisela biso bomoto ya malonga mbote biso bazinga nani nde bazinga nde elike ya lobi po zinga azala elike ya lobi esengeli bongo na zinga ayiba bongo na kozwa mateya nani alengeli mateya ezali bongo fumu kusukia munzala pana na ngola na nzele ya baninga basalisi o bayeli sukote ya bazinga mateya ya malonga po bayiba bongo kozonga bato oyo bakotambusa société na biso bo elongo bani lokola bakoko na biso bazalaki ya momopaya abayiba bongo koyingela na kati ya mabele na biso lokola ezali bongo émission ya bazinga tokoloba nini bango moko bazinga esengeli baloba tozali na bango na kati ya plateau na biso nde tokokende bongo na koyeba ko présenter bango mbote mama na biso Mbote na kolikia matono biboko ba présentation matono mik tokolikia émission bazinga ezali déjà émission ebanda kosalema kasi moko oyo apresentaka ngo bawuti bongo kotungisa manetene ya musu ezali bongo nengwa senga luki fipa topesi bango bambote mingi esika bango bazali lokola biso ezali mbala ya yambo yango moto boyi mbala moko kopesa kombo ya mobianga mina biso mokolo mwale ekosengela ete lokwa pai na biso ezali moto ya yambo to se présenter mbala liboso pai na biso ni biso bazinga ayeba bongo kotalisa bazali banani pe tina na bango na kati ya mosala oyo ya kobundela bongo bayinda matondo mingi ndeko mopanzisango tobengami bongo na kombo ya Kilandi Koka Landu. Tozali moko ya Kilandi kati na religion africaine futuka epai wapi tukambani na lisongi ya nzela fumukusu kiambu nzala panda na ngola. Biso tozali Kilandi oyo tozokamba mingi bilenge basi na kati ya religion africaine. Mwana tina na biso bilo na émission ya banzinga. Matondo mingi bandeko balandi tozali bongo libuso ya Kilandi Koka Landu. Bazali bongo Kilandi pona kokamba bongo banzinga o babenga bongo bilenge basi poto ko boko susula malamu baye bango moko te bazali bongo na collaboratrice na ye baye na bango elongo pona kolekisela bango manaka mokolo malelo mbote mama na biso bandeko bazolanda biso bakoki koyeba boza banani pe boza kina na bino ezali nini ene ya mosala oyo ya banzinga ene ya nisongi ya nzela atondo nini ndikulipanisana kupesa biso maloba biso tobengani bongo na kombo ya Nengwa Luzolo muzika tozali bongo moko mokambi na kati ya monongo bantekolo ya Nengwa Nzinga oyo tozali bongo kokamba na kati ya kivuka ya bolingo walongo fumu. Matondo mingi bandeko balandi lelo na banzinga tokosolola nini na kolika boyokaki biso ne bande na biso bike soki zinga te ya mite ekozala kokoso po ya boko tamusa bola bomoi na ye malamu pamba te zinga abengami elike ya lobi or elike ya lobi babanda kolengela ye lelo yango banzinga babongisa mateya tokokota te na mozindo ya mateya na bango bango mokilandi lokola bazali responsabilité ezali pai na bango nde bakotalisa mateya nini o lelo balengeli epai ya bazinga na ebandeli nango lelo tokolobela kobatela kimoseka pona nini esengeli na biso banzinga to batela kimoseka na biso yango tem tokolobela mokolo mwa lelo elongo na Kilandi Koka Landu kasi yambo tokota bongo vraiment ete na tem na biso mokolo mwa lelo Kilandi Koka bazinga nde banani matondo mingi ndeko mopanzisango lokola tozaki biso tozokanga bilenge basi oyo soki tozongi na bileko eleka na ntango ya bakoko na biso yambo to yamba lokoso tembe na mabele na biso bakoko na biso lokola bayebaka tina ya bilenge na mboka nini bilenge baye kosala nini moto ayeba kosala na mokili nde wana bakoko na biso bazalaka soki mwana azokende deja na ba 13 ans bakozwa bilenge basi mpe bilenge mibali bakokota kikumbi na kikumbi kuna bakokende kopesa bango mateya oyo elongo bani mpona bango mpo bazala bilenge ya ntina bayeba te towutaki na mokili ya molimo toyaki na mokili ya mosuni toye kosakana te kasi toye kokokisa mission to mpe etinda moko oyo tozwaki epa tata mokili donc tozwaki epa nzambe toye kokokisana so mpo tolonga kokokisana etinda na biso nde bakoko na biso bazalaki na mateya bapesaki bangoko
ebatelaki bolenge na bango kino bakokoma na esika bakorealize oyo bayaki kokokisa na mokili ya mosuni. Nde biso na eleko oyo lokola bilenge ya bayindo to mpe biso bayindo nsima ya koyamba loposo pembe tokungisaki nyonso oyo ya biso bokoko na biso ezalaki lisusu te tokomaki kovivre selon mondele tobungisaki mateya wana oyo bakoko babandaki kopesa bilenge kasi na bolingo ya tata akeli likolo na se na nzela ya misongi ya nzila mokusu tia mozala pana na ngola oyo ntango nyonso tozongisaka matondo po bango baye kozongisela biso baye kolamusa lisusu bavaler na biso oyo ekufaki nde baye kozongisa biso na molenge ya bakoko na biso bayebi biso mateya wana oyo bakoko babandaki koteya bana na kikumbi kasi biso na eteni na biso tolobaki tozaki landi ya banzinga do banzinga na eteni ya bakoko kikumbi ebandaki ezalaki bilenge mibali ya part na bilenge basi apa kasi biso tozwi kaka bilenge basi yango oyeki banzinga donc biso tozo encadre mingi bilenge basi atako mateya na biso eprofitaka mpe na batata parce que batata ebele mpe bazosungama na mateya wana me na kati ya region africaine tozokanga bilenge basi oyo babengani banzinga. Matondo mingi landi koka bolobi bozokamba mingi bilenge basi oyo babengani bongo banzinga kasi na kotala bonde bozongisi matondo ya mwepa ya nesongi ya nzila fumukusu kia mzala pana na ngola oyo bazali moko oyo balege bino pouvoir wana ya koteya bongo bilenge banzinga me tokotuna mwa motuna ya curiosité mpona nini na kati ya lisanga ya vamu banengwa baza ebele oyo babengamaka balongo toza na banengwa mafuta toza na bayaki pavita toza na banengwa agotime me mpona nini bino bondimika kokumba ekoti wana to kombo ya nengwa nzinga matondo mingi ndeko mopanzi sango lokola tolobaki biso na kati ya religion africaine vutuka tozali kongo kokambama na misongi ya nzila fumukusu tia mzala pana bango baza guide ebele bakamwaka nesongi ya nzila bakiki na baklasse ya milai te d'ailleurs kutu basuka na bango kasi okoba na 6e primaire parce que primaire c'est oyo basilisaka moli mais boyebi moko incomparable baye nango mpona nini boyebi ya bongo kati na moto atanga te eza kaka mpo bango baza na boyebi moko illimité mpo baza connecté directement na mokili ya molimo bisika towutaka ya moto tobota nesongi ya nzila azozwa vertical epa bango mei walongo fumuki mbango depuis mokili ya molimo bazozwa vertical donc oyo nzambe azokitisa epa ya bayindo azolekisa ngo epa nesongi ya nzila mama epa na biso donc soki lelo biso tobengami banzinga balongo baza ebele kasi toponi longo oyo akamba molongo na biso ezala ningwa nzinga eza posa ekila nzikoka te eza mabombami ya bango mei misongi ya nzila fumukusu tia mozala panda na ngola bango nde source bango nde libanga primaire bango nde bayebi bilenge oyo te bango fo bakambama na ningwa nzinga bayaya oyo bango fo bakambama na yaki mpavita bamama oyo fo bakambama na ningwa mafuta donc mabombami wana lokola eza misongi ya nzila bakitiseli biso tozalaka mpona koloba ingeta matondo mingi walongo fumuki mbango bazali mobikisi oyo tokokompare bango na mobikisi moko te na mokili lokola basalaka masakoli na mbanzasanda ete bakotinda biso longi kati na bango bango bakozala elingi koloba ete maye maso oyo bakoteya biso na nzela ya longi solo ezali maye oyo ekuti tout droit epai ya walongo fumuki maloba ya kokakola ezali te elandi koka lelo tokoloba kobatelaki moseka esengeli toteya banzinga mpo bango nde bazali eliki ya lobi ntango tozoloba kobatelaki moseka mpona nini esengeli na banzinga babatelaki moseka na bango matondo mingi ndeko mopanzi sango lokola totalisaki na ebandeli bakoko na biso bazalaka na ezaleli ya kokotisa bana kikumbi mpo bakende kozwa mateya nini bakoko bazalaki kopesa bana bakoko bayebaki ete kati na moto aza lisanga ya molimo mpe mosuni moto awuti wapi ebele bayebaka kaka toyebi place towuti te toyebaka mpe place tokendaka te eyembama mpe na banzembo kasi biso esengo mpe sai na eleko oyo longi nde bouti koloba misoni ya nzila na nzela ya siku oyo balelaki biso nde toza boye toyebi esika towuti toyebi mpe bisika tookenda donc bakoko na biso lokola bazalaka na mateya wana bayebi ke bilenge oyo bauti mokili ya molimo milimo na bango euti mokili ya molimo
baye na mokili ya mosuni balati kaka nzoto mpo bakokisa mission. Donc baye na mokili ya mosuni kokokisa etinda moko tata mokili apesi bango wuta mokili ya molimo. Siko lokola baye kokokisa mission na bango mpo baréussir fo biso to encadrer bango. Pamba te tango bakokoma na ngonga na bango sikoyo tata mokili atielaki bango fo bilembo wana bautaki nango na mokili ya molimo emonana. Ezosenga bilenge wana bazala na connexion na monde spirituel. Donc on a bakoko na biso bayebaki yango bapesaki bango mingi ya mateya mpona ba age wana ba 13 ans wana tozokendeza déjà age elenge akotaka na puberté. Nzoka na age ya puberté soki elenge aza na encadrement te akobebisa elengo na ye ntina oyo ayaki kosala na mokili ya mosuni akokokisa yango lisusu te mpona age ya puberté akosala makambo oyo ekobebisa bilembo na ye. Na kati ya mateya moko oyo ezalaki vraiment capital moko bateyaki bilenge kobatela kimoseka bilenge bazala yambo likombe bazala nanu makombe yambo ya libala mpo tokodevelope yango ntango tokopusa émission ya biso mais kozala likombe eza na ntina makasi ya elenge mpo aréussir kokokisa mission na ye oyo ayelaki na mokili ya mosuni. Soki amipesi mbala moko na loyenge ya mokili abebisi kimoseka na ye yambo ya libala eza pasi po elenge wana akokisa. Donc ekoboma ye bilengo kobebisa kimoseka kilandi koka tango biki nengwa abebisi kimoseka na ye kobebisa kimoseka avant l'âge yambo ya libala ekumbaka nini na bomoi ya elenge mwasi to ya zinga po akoka te kokokisa mission na ye o tata mokili atindelaki lolenge blimbolobele pour apposer na ka acte na ye esili eza longo pe ya mosuni me boni ekobebisa mission na ye acte ka o wana poser ya bangonga pe ya kotanga matono mingi ndeko mopandisa yango na kolikia acte wana kosangisa nzoto biso na kati ya région africaine surtout quand il est ngila batangisi biso eza acte moko sacré. Donc on eza sacré eza acte moko il faut enzimama na tata mokili. Nzoka po enzimama na tata mokili il faut ebana na konzimama awa na mokili ya mosuni, c'est-à-dire baboti ya ningwa na baboti ya tata ba se mettre d'accord bapesi bana na bango balonga bakeli na libala tango bako pratiquer yango tango bazosala acte wana ekokumbela bango nde kibotata mokili. Lokola eza sacré tata mokili akotindela bango milimo siko ya nguya ya peto po ezala na bango milimo bakobota bakokisa pose ya tata mokili epa na bango kosunga bango baza milimo ya nguya na mokuse. Kasi soki acte wana enzimami te epa tata mokili esika ekumba lipamboli to pe ekumba ba rayon positif ekokumba négatif. Donc comme le quoi kindumba acte wana soki esalami to na ndenge ya kindumba ekokumba o biso na siku totangaki ba notion de charge limbola tokolimbola to pesa ndakisa elenge o aza censé bataki kati na ye par exemple likabo moko ya kosala mutuka ngeta selon bilembo to pe ba donné o awutaki na mona mokili ya molimo soki akokisi 18 ans to pe 19 ans ndenge ya koréaliser eloko wana ekozala. Lokola elenge wana azali na mateya te o bakoko na biso bapesaki age ya puberté ezwi na ba age yango kaka toyebi ba 13 ans mingi ekangaka bilenge te touti koloba acte wana ya kosangisa nzoto. Nzoka nde na kozala na biso bato lokola mokili ekoti na libebi ebele ya bato baza na bacharge o babotami nango nano na mabota famille na bango balakela bango baza na makambo moko bakoko na bango basalaki oyo po bandeko balandi bacomprendre eteni oyo tozosimba kobenga bango baya pena kotanga masiku lisenema anza po bakolisa bolebi mais ebele mpe babaka tokata balien familial te balien familial oyo bango ndenge bango balobelaka eza mpenza bongo te mais balien familial ekatanaka te. Donc soki bozalaka na koko na bino moko boye alakelamaka mabe bilakeli mabe wana ekokita ti na génération na ye omona motu mosusu abotami ye moko aza conscient ke ndenge aza na banda aza na mokili aboma motu te ayiba te asala mabe te mais azonyokwama na ndenge akozalaka na te.
azo kufela bana na ndenge akosakana te euti wapi ye mukatamboli mwana. Donc ma notion de charge eza indemnité mosusu ya mabota donc mikakatano na kisa babano bakuluna bato bazo détourner bambongo eza penza bongo. Donc elenge wana o aza censé ya kokela mutuka na âge ya 18 ans esengeli sikoyo batindika ye mingi na kotonga boyokani entre ye na bato bapesi ye mosala. Bato bapesi ye mosala wana te petina na baza na mokila mingi esenga baza na connexion. Pour baza na connexion il faut éviter le quoi liboso pour makambo eze belé ya ko éviter. Le quoi le ko ba makambo ya ko batela kimoseka le quoi liboso il faut éviter makambo ya ko sangisa nzoto avant libala. Pona nini soki asali acte wana ayebi nanu te moto na osangisa nzoto. Bien que acte ngo yango moko na lokolo yebani te patata mokili. Lokolo nzimami te patata mokili po bosala ngo na kimuyibi eza hors libala. D'office tango ozo sala ngo tango basali yango eboteli bango déjà l'idée biloko. Donc pour tango la reconnaître yango ti. Donc la reconnaître yango te eza mabe. Nzoka nde eloko eza mabe e pa nzambi. Eloko eza mabe e pa tata mokili e okumba lipamboli te. Po e pa tata mokili batebele ba yibite pa tata mokili tozaka na biloko ni. Lipamboli to pe lisuma. Donc soko zwi lipamboli te pa tata mokili c'est ko zwa libabi lisuma. Donc, ce que ça dit acte, on a le colenzima mité patata mokili d'office et kumbelio négatif et kumbelio libabe oyo malamoko eke ko influencer les mots oyaki na mama eke ko begi eke ko tia zone d'ombre moko boy na elembo na yo to pusani musika moto oyo osali na ye acte wana azana bilakeli moko ya mabe oya uta na uta libota na topé ce qui est ça ya libota te de yemoko banda bota mati akomi na âge wana akomi nango ce qui aza nengo topé tata peut-être aleki déjà na batata zomi mwana mwasi nzoka ndenge aleki na batata zomi ya mbwa bala eza pe ndenge alokoti ba charge négative. Est-ce que batata ne se pose à la chambre pour la positivité? Oui, ça pose à la positivité, mais le fait que ça il y a du bébé qui donc ils ont tellement la du bébé le que dominer les et surtout parce que les bandes à mariage. Et surtout que ça on dit que besoin de que ça mon qu'elle a bien. Parce que ba mabe o nengo wana accumuler et créer ba charge négative moko et belé katina. Voilà. Elenge wana o aza censé kosala mutuka peut-être azaki na bopeto na ye o akenda na nte na biteni wana azaki na mwa bopeto na ye mais tango asali acte wana epesi no tata mokelikanda o ayibi sangisa na ba charge ya mabe o ya lokote pa mwana mwasi wana eke ko étouffer mwa positif na ya azaki nango ebebisi bilembo na ye et puis ndeko mopandisa ngo moni mokili loko eza mokili ya libebe okomona ke so muta sali mabe akomaka na posa ya ko pratiquer mabe po muto sala bolamu ezalaka pasi mais po sala mabe ezalaka pasi te nzoka nde ntango lilenge konti déjà na monde wana ebomi bilembo na ye to mpe bandi koboma bilembo na ye donc nde kaka ezoboma bilembo na ye nde mpe ezobalola ye na mission na ye azolongola makanisi na ye na mai oyo ayaki kosala auki elengi po lokwa kosala ngo na age moko nano komite nzela ko découvrir eloko moko boye esuki ke eza na kimoyibi oboka siko posa po eza molimo mobilela ti yango bomoni topekisaka mpe bilenge batika kotalaka bafilme pornographie po ntango oyo ozotala yango lokola eza molimo mobila eyela to mbala moko ilandi koka bozaka ke botelemaka esika bozali wana mateya mingi tozozwa na banzela to bato bateyaka bato lelo soki bilenge basi bazokota mingi na bapratique wana oyo bino bolobeli awa ya kobebisaki moseka yambo ya libala po bazobatela baki moseka na bango te ayebi kaka ke ata na bebisi soki nake kosambela na sengi pardon bakopetola to bakopurifie ngai mais lolenge oyo bino bozolobela comme si acte ya soko pose yango yambo ya libala eza na pardon te matono mingi komopandisa biso na kati ya religion kende totanga kosenga pardon nde bato bakenda kosenga bapardon église nzambe alimbisama tokoinforme bango te balimbisamaka te
balimbisa marate mpona mingi po biso na kati ya religion africaine mateya oyo tozwi yambo wana osenga bolimbisi na likambo osali il faut na ozala conscient tosalaki mabe ntango ndimi tosalaki mabe ozosengela yango bolimbisi il faut oluka siko osala libongisi biso na kati ya religion africaine mateya na biso eza il faut kota na kosala libongisi ya mabe wana ntango balongo pemba kalunga to mpe nzambe bakomona susi oyo donc regret oyo oza nango na mabe osalaki mpe ozoluka kose rachete koluka kosala libongisi mesi kobebisaki obongisa nde wana tata mokili akolata mawa akolimbisa yo me yo osali mabe ofingi obomi libala bato ebike na poko na okende asengi bolimbisi epa nzambe lobi oyo obomi lisusu osali mabe yo boki osenga bolimbisi nde komopandisa bolimbisa marati kila ndiko kabili boza peni ya nesongi ya nzela bazoteya biso kibokoko lolenge kani bakoko na biso basalaki po bilenge basi babatelaki moseka na bango matoni mingi komopandisa yango nde kaka tozoloba bakoko na biso ntango bakotisaka bana kikumbi babombelaka bana eloko te bayebisa bango verité to balobaka lelo biso bayindo toza na basujet tabu tolingi kobombela bana mwa makambo masolo mpe ezalaka te mabe makasi to hérito na bakoko na biso te wana eza bizali bakoko na biso te soki tolandaki bakoko na biso me lelo biso mpe tosolaka na bana ndenge bakoko babande kosala leloko wana biso ekufa apart biso na kati ya religion africaine nde tozozongisa yango tozomwana esongi ya nzela bazobunga motu moi kuna na sobanza kotonga mpona bilenge bakende bakota kikumbi bakende koyekola na ntango bakoko na biso ntango bana bakoti kikumbi lekwa tozolobela banzinga bakozi bilenge basi kuna bakoko ya banengwa donc bakoko ya basi bavandi na bilenge basi bandi kotangisa bango nde boza wana boza milimo boutaki na mokili ya molimo boye awa boye kokokisa mission oyo boyaki nango na mokili ya molimo kasi po bokokisa ngo fo boboma nanu makanisi na bino na kimusuni distraction na ntango oyo bozokota na eleko na bino ya kibolenge nde eza siko eleko oyo bilembo na bino efo esala po bilembo wana esala po banda koboma basentima na bino boza basi bokobala bokobota kasi kobala otie botonga boyokani na molongani na yo bosala foye bobota bambasi na bino po bozala malamu il faut botosa nanu kimoseka na bino nde boza boye bokoki kosangisa nanu nzoto te yambo ya libala po soki osangisi nzoto bomoni elembo oyo ye nango ntango osangisi nzoto soki elembo na yo eza na tozolimbola yango na monzoto oyo ezo ngenga na 100% ndakisa omoni soki acte wana tata ye koluka yo alobi na yo bosangisa nzoto yebaki ntango osangisi nzoto étoile na yo ekingasi na 100% te ekiti nzoka nde ndenge ekiti bongo ozoperdre mpe etinga na yo likabo na yo oyo oyaki nango ezokufa siko nde likabo na yo ezokufa soki oresir te kokutisa oza na etumbu oyo ezozela yo eza na etumbu ingi eza na etumbu ezozela yo wana na mosuni to na molimo etumbu na mosuni mpe na molimo bakoko bazoteya bongo babangisa bilenge te me babisa bango réalité bazoyesa bilenge nde toza boye soki lelo tokufi lokola toutaki na mokili ya monene suni bakokunda molimo ekozonga ntango tokozonga eloko ya liboso koleka na esambisi wana bilenge siko conscience ezosala bakosambisa biso ingeta bakosambisa bino siko ntango bakosambisa bino eloko ya motuya baotuna bino etinda okokisaki to okokisaki te soki okokisi bakotombola yo okozwa longonia na mokili ya molimo komata me soki okokisi te okozwa etumbu oyo ntango mosusu mpo ya suki obotama awa na mokili ya mosuni kozala mpasi okoniokwama siko mwana azobenda deja image ya mokili ya molimo ndenge ekozala kuna mpe bakasho ezalaka ingeta baboloko ezali leka bomona mokili ya mosuni eza kuna mpe mokili ya molimo eza bongo okokota boloko bakokopesa etumbu ya pasi ntango mosusu bapeliseli yo moto ozozika mozokufa te mpoza lia na mokili ya molimo mookufa eza te yango wana tozobenga bino matoli boyaki bisengo ya mokili te kasi boyaki nde kokokisa etinda oyo tata mokili epesaki bino lokola bokomi lia na baage oyo ya puberté ekomi age oyo bilembo na bino elingi esala bokomi kota siko na losambo mpo na ngonga oyo il faut
botonga connexion na milimo oyo etindaki bino connexion na ekotongama mingi botosa bangonga misambo soki tolamuki na ntongo fo bokende na moi bokende kozwa longengo ya tata moi soki tokomi na ngonga oyo bokosala boye na ngonga oyo bokosala boye bokebela ba distraction masolo bokobeta ifiza masolo mingi ya malamu ya venir na bino ya tombo na bino soko moni moto ayebi bino masolo moko ya yengete ya mabe bodenonse boye kofunda pa bakolo tokozwa moto wana tokopesa ye etumbu nde bakoko baosala bongo kuna mpe pa batata eza bongo bazoteya bango mpe bongo siko bilenge wana na eleko wana bakoko siko po bakoma bango na basentima ya mokili bakoluka kokota bango mingi na mosala losambo mosala fo bazala misala basala bilanga bacreye basala po bakoko bayebaki ke ntango ezosala mosala nde kozwa mpe inspiration sangisa na ndongolo moni nde na eleko biso mpe atako bakokoso na nzela ya lesoni ya ndila baye kopesa biso mateya wana yango biso mpe tozobunda na bilenge na biso na baage bakomi nango baboma basentima ya kimusuni bamibatela surtout basala bamoseka po bilembo na bango esala bamikotisa na ndombolo bamikotisa na mosala po bilembo na bango engi po bilembo na bino koka bon koyebana kosala bomikotisa na mosala bomikotisa na losambo mekilandi koka bobeti kaka mingi sete na elembo tomonaka baboti mosusu aboti mwana aza koka aboti mwana aza koka ya kombo na bino te unkoka wala aboti mwana aza baba aboti mwana aza aveugle aboti mwana na ba malformation mwa mingi aboti mwana teti impoli. Est-ce que wana pe zali parmi ba moko ya ezaleli mwasi azwaka yango yambo koyebisa mosika ne yambo ya libala to ezali pe na balolenge mosusu oyo mabe wana yaka pe bebisaka to mosusu influence ka pe na bana oyo azali bonko na kobota matuna mingi nde bomo pandisango ekokipe kozala moko pe ya ba cause parce que biso za mopila mosusu oyo ezosama na molimo tozomona pi bongo siko soki yo elenge mwasi mobali wana oyo kendaka na ye ya Janos wana oyo lekaka na ye azala makambo moko oyo ya salaka esepelisaka tata mokili te esepelisaka bakoko te azwaka etumbu akobota mwana baba azwaka etumbu sikoyo yo mpe lokola ya Janos wana azalaka na mwa bambongo na ye obingaka ya Janos boke bokutene ya Janos lokola ya Janos mibabe wana elekaki mpenza makasi yo pe koto ozalaki na mwa moto ezalaki kokita ntango bosangisi na ya Janos d'office okozwango donc na spiritualité eza bongo bokokabola bacharge katikati donc yo tikali nango mama na biso lozolo toki kilandi balobi mingi bamela na mwa mai po bamataki vraimen ngomba toboyi komema kilandi ti likolo po bameka na kopema moke mama lozolo bino bozali pe moko bakambi na kimvuka ya walongo fumu kimbango tango boyambaka pe bilenge bazinga bozoteya bango nkoko so nini bomonaka epai na bango kolandela mvipo environnement ya kobeba na koliki ya mwana koyi koteya mesika boteyaka bango mais soka bimika na nzela et surtout banzembo lelo ezwi ampleur ezali banzembo mingi ya kobebisaka kimoseka ya mbetu prudence nini bojuwaka na bano boteyaka ntango babimaka na environnement oyo eza exposé vraiment na mabe matondo nini na kopesa biso maloba biso na mateya oyo tozwi na nzela fumu na esoni ya nzela na eleko na kati ya kobanga kilandi te aboloba vraiment te tokoloba mpenza lolenge biso tosalelaka mosala lokola bakambi toza wana mpona koencadre jeunesse oyo biso toza koencadre eza mingi bilenge basi oyo tobengi bongo banzinga na eleko oyo biso tozopesa bango mpenza mateya oyo ya bakoko na biso bazalaki na yango yango toza kotalisa bango kasi na ntango babimaka tokolobaka ntango mosusu tozalaka na bango te ntango bazongaka na bandako na bakartier place baproblème ezali kasi lokola mingi mpe baboti oyo baboti bambasi wana to mpe bana wana baza mpe bavutuka bana oyo biso tozotalisa bango ntango mpe bakenda lisu na bandako baboti mpe bakobaka lisu na kobeta lisusu lelo masolo ekufa ndenge ezali mpe kala baboti bavandisi bino bapelisi mwa moto bazoteya bino na nzela bamasapo lelo ezalaka lisusu te lelo koba mwana avandi na coin banasimbaki android tsaka place azokota
ezaliwa na ezala na kilongo tontokuta na katote ya kabango na bandako pe lokola baboti wana baza pe bana ya nisoni ya nzila bazangaka pe te kobeta sete kolandela bomo po baboti pe baza na droit ya koteya bana makasi lisusu te kasi biso oyo tobetelaka bango mais ekomaka mpe na ntango moko bosalaka mpe suivi ya kolandela bana wana eteli ya bandako kolandaka mpe eloko tobetaka susi ete na environnement na bango esika bavandeli basengeli te kozala mingi na baninga oyo baza en dehors ya kati ya lisanga na biso na yango po soki biso toye na kati mais bakoteya bango ndeni ingeta bakoteya bango lizali na bango oyo biso tozolakisa bango ya malamu nde kobenda baninga oyo akusana kende na bango mpo bango bayoka mpe mateya oyo wana soki bana na biso bateyi bandeko oyo wana bayoki te ekozala penza malamu te bakuba bango kosanga mpo ekozala kola mafuta bosangisa na mai ekozala penza yebi te mpo biso toteyi lolenge mosusu bango bakomemela bango masolo oyo ekobala na tena oyo biso totalisaka matondo ngeta senga bazala donc baza bandeko na biso tokoki koboya bango oui po bango nde toyeli po toteya bango nde toyeli po toteya kasi eza na ntango tokoteya bango kasi soki bamemeli biso masolo oyo ya bango ekobebisa nzela na biso wana topekisaka bango bakwakolanda wana mama Luzolo bolobi mokeme boke lisusu ka ngomba tozongeli bongo kilandi koka kilandi mateya oyo eza kilo makasi eza pe kitoko makasi mais koko so biso domoni na ngongo tozosala émission boye Kishasa ekoma ba délestage par-ci par-là bato mosusu bazali bako kolanda mateya kitoko boye te na etando yeke mécanisme nini bosala po mateya boye ekomela bazinga oyo baza na mokuma na bino bapesi bino epai ya nisonga nzela matondo mingi ndeko mopanzi sango tozozonga kaka na guide na biso nisonga nzela pamba te lokola bango bazozwa na eteni ya molimo nde bazopesa biso batactique nde lolenge tokosalela mosala tozokamba mingi bilenge oyo tokuti na kati ya région africaine mais mosala na biso eza bilenge nyonso ya Afrika po sango ekomela bilenge mosusu ekokomela bango na nzela ya tozosala boyingeta lokola lotiliki kasi tozwa mpe baprécaution pamba te tokomaki na eleko moko nesonga nzela fumukusu tamizala mpana mambula bayebisaki biso na kati ya religion africaine mobundi nyonso opération landa bana ya walongo fumukimbango c'est-à-dire bandeko na biso oyo bazana na baéglise de rêve do bachristianiser baislamiser tosi tokotelaki bango na terrain mais tene na biso molongo bantekolo ya ninga nzinga jeudi tozalaka na makita donc manaka ya kotanga donc mateya oyo ndenge bakoko na biso batangisaki bilenge basi biso tobengisaka bilenge basi nyonso ya vuvam to mpe ya libanda baya kozwa mateya na siège ya religion africaine mpe lisusu tosali manaka moko chaque mardi bilenge basi tokotaka na terrain partout oyo na bawenze na basite tokotaka na terrain na mateya kaka oyo kokumbela bilenge wana baoyo baza intéressé tozosalela bango basuivi malembe baoya kosangana na biso toyebi ke lokola eza likanisi oyo eutaki epai na esongi nzela nyonso eutaki epai na esongi nzela elongaka kaka donc nde tobandi toyebi ke elonga ekozala banzinga wana to mpe bilenge wana oyo baza libanda sango ekokomela bango kaka matondo mingi bandeko balandi televizio ezali ngonga tomoni deja kuna na nsima ya bilili tata ngozulu dete kwako basa biso basine deja kasi na mawa na kolikia tokopusa na ta mwa 1 minute dete kwako bolembisa mwa moke kilandi koka mosala oyo bino bolimboleli biso awa eza monene makasi et surtout l'environnement oyo so totali yango boye est-ce que kota l'environnement oyo lolenge yango ezaleli kilandi koka bomoni yango ndenge nini mato mingi ndeko mopanzi sango en tout cas toye kosala mosala na eleko mo ya pasi makasi ngeta outi koloba baloyembo et surtout yango donc elenge mwasi nde kaka azotambwa ne na nzela akini esika mabe te me loyembo kaka ekoti na litoi na ye epesi ye message moko ntango apusani
acte moko esalami ebalani na makambo auti koyoka na nzembo wana yoki baokumisa mwasi soki namoni yo mpe nalalaka te mon cœur soki mpe nini nyonso wana ayoki yango bayembi yango na loyembo ntango apusani moke amoni mpe elenge mobali moko abimeli ayebisi oza kitoko aboto so namoni yango te na kokolala te ebani na makambo ayoki na nzembo ya lokola nzembo wana etushaki ye ebalani na oyo akomona yango oyo eza coïncidence to eza nini nameka nano bakokoso na biso yango wana kasi lokola biso toza mingi te na molimo mpe lokola eleko yango oyo eza eleko na biso ya bayindo eleko ya kolamusa bayindo ndeko mopangisa yango atako banzube atako bakokoso biso tozalaka na elika epai ya nesonyanzila eza pembaka lunga te tokolonga elika epai ya nesonyanzila impossible eza pembaka lunga te tokolonga kila ndikoko tobandi makobenda suka tokolikia totuni bino mituna mwa mingi kasi ntango mosusu bonokozela biso tata ntsumbu amema ngai eteni oyo mpona fongwama malamu na 1 minute na oyo totuni bino te nini bokoki koyebisa banzinga oyo bazolanda biso matalo mingi ndeko mopanzi sango ya koloba eza mpenza ebele pamba te biso toza bana jaku tolanda papa tolobaka mpenza mingi kasi tolobaka makambo ya ntina soki tokoki kolobaka moke kolandela ngonga makambo mpe ya malamu ewumelaka te ngeta po teme oyo mpenza monene tokolikia soki makoki emonani lisusu mbala nsima tokoya mpo tokuba yango ngeta me mpona bosukisi tokosenga kaka na baye bazokamba biso na mboka na émission eutaki koleka tolobaki leta to mpe bakonzi ya mboka baza lokwa papa na kati ya ndako bango nde baza na liloba suka bango nde baza na décision omoni biso bilenge na biso tokoki koyesa bango bolata bateni oyo te eza sexy ntango olati teni oyo oleki pembeni ya mwana mobali ekoexcite ye okopesa ye likanisi oyo mosusu azalaki nango te eza mabe tobongisa elateli bilenge na biso baolata malamu mais bilenge libanda te touche bango te elenge na biso ya kati soki mpe ayoki na ye te alati na ye pantalon ntango mosusu naza mpenza na etumbu te na kopesa ye mpo aza mwana bato mais soki eza leta moto akweyisi kobanda lelo bilenge nyonso pantalon te jipa mokuse te kolan te nani otelemela leta biso tutokolanda exemple wana elingi koloba ete na nyonso na susi nyonso biso toza nango mpona koencadre jeunesse liloba soki eza epa leta bakonzi ya mboka bamona charge oyo baza nango biso toya bilenge tolela epa na bino bakonzi ya mboka mpo nini bookipe biso te mpo na nini bootika biso jeunesse tokende kaka na fulu boye tosila kaka boye tozala kaka bato ya pamba boye tozala kaka bato ya zododo boye or bino boza na liloba oyo bokoki koloba mais boza bakonzi ya mboka tata mokili atie bino na esika wana mpo bokamba bilenge mpo bokamba mboka mais soki bosali malamu te botiki biso na pasi boye bilenge bazobeba zododo kolangwa avenir ezobeba tokeba bilenge wana lobi bakokende kolela na mokili ya molimo na nkombo na bino bakonzi ya mboka ekozala mpe mbeba makasi etumbu mpe ya makasi ekozela bino eteni ya molimo na eleko oyo bolimbisi nayebi ke tokome na suka lokola toza na guide mpo azogide biso mpo azozwa manaka na mokili ya molimo ayebiki na eleko na biso bayindo tokomi na eleko ya renaissance mpo tokende na mpo tolonga mpo tomata ezosenga tosala boye tozongisa boye mpo na nini bakonzi ya mboka na biso te bopusani pene ya nesongi ya nzila na motala biso toza elenge mwasi mais makambo oyo tozobimisa ezala te soki lelo ezali eza grâce ya fumupusu mpo na nini bopusani pembeni ya nesongi ya nzila te agide bino meme na bamboka mosusu tomonaka bayi politiki bazali il faut mpe baya molimo bazala mpona kogide bango soki baa na guide ya malamu te tala mboka na biso lelo bino moko botala mboka na biso rien ne marche bopesaki mboka na yesu yesu abatela mboka bosambeli bosali nyonso mais zéro o bamisilman ala tomeka ala nyonso esimbaki te mais bobengisaki bapaster bobengisaki baconfession nyonso bobosanaki kobengisa religion africaine futuka bayi mboka bakonzi ya mboka bazonga nsima batala mutu moko babosanaki kobenga nesongi ya nzila fumupusu kia monzala panda na ngola tanke bakobenga te bakozwa makanisi ya nesongi ya nzila te tobandusana kaka tanke bokozwa bongo makanisi ya nesongi ya nzila te tokozala kaka boye mama lozolo atuka kelandi akindaki likolo aepuize baminiti nyonso mais loko babiki tokozonga mpo tokoba
bino bobo mama lobana bozana ngone monsieur ezali koya boko bimso kilandi koka to bindi vraiment suka to bani ko sisa mais na mona botika na liloba moko ta mususu ya kopesa mbote pa ya moto moko tami bale eza banani ndita matondo mingi kumpandisango solo biso mbote pe matondo mingi tozongisaka na miso ya nzela afana kuso tiambo nzala panda na ngola oyo alongola ki biso na fulu na baye o bayebi nengwa koka o bayebi biso bayebi ke tozaki na balolenge oyo te même baninga totanga na bango so baolanda biso ebele bakamwa o koka okoma boye donc grâce ya miso ya nzela nde tokomi na boyebi oyo yango topesi bango bambote ya ebele pe topesi bambote na banengo ya ebandeli banengo ya kelakio oyo baforme biso nsima ya miso ya nzela mbote na banganga ngunza na biso nyonso bakonzi na biso bazotambusa biso na religion africaine mbote na molongo bantekolo ya ningwa nzinga molongo baleki ya kimpavita molongo bana ya ningwa mafuta oyo tokambami na cordon na biso dada mangaza bambote ebele pe tobosani te kopesa mbote na molongani kilandi ya farika matasha pe bayindo nyonso matondo mingi toyoki bongo mbote ya kilandi koka bapesi bambote nyonso na bibongo ya bokesi babandaki na nesongi ya nzela kasi lokola nengwa luzula swaki te tango ya koloba ukilanda swaki deja minute nyonso mais ata mbote bapesa na moto moko to mibale kozala malamu nengwa luzula bopesi mbote na banani matondo mingi biso pe tokopesa mbote na biso na fumukusu temu za hapana na ngola pamba te soki biso te topeni lelo pe tozoloba eza pe grâce na bango pe na banengo ya kialakio kwani te na kilandi koka pe wazali formatrice na biso pe lisusu na kati ya molongo bantekolo pe mbote na bakambi nyonso tozosala bango mosala pe na kinduka moto molongo alongo fumuki mbangu kilandi mambu pe bakambi banso ya kinduka na biso pe na banzinga banso topesi bango bambote esika matondo mingi bandeko bala tobendi suka ya emission ya mokolo mwa lelo bakonzi ya mboka tokoloba nini soki mwasi ya bebi mboka pe bebi pamba te mama nde abombaka mwana na kati ya libumu na ye soki deja mwasi ya bebi siki moseka na ye risque akotisi milimo ya bokeseni oyo ekosala ete mwana abotama pe na bizaleli ya mabe ya bokeseni mpona nini te moto ya viole asali 10 ya boloko 15 ya boloko bongo moto ya bebi siki moseka ya mwasi akoki kozwa ata 30 ya boloko te tokutana manaka ezali koya tika ete kima walongo fumuki mbango eyingela o mabota ya bayindo baso matondo na dete kwako matondo na nkumungala matondo na mbala matsadila matondo na tata makaba pona nini te na tata silovondi mpose tobosani te deje bokiti matondo